Peuple de Dieu na pesi bino mbote libota na kolo bana ya papa na ngai Zamba lola aza na bino abatela bino abomba bino eza ngai ya bino se Rebeka na ye lisusu na message pour kota lola eza na ba critère pour kotela lola donc to tika moment na maboko na Nzambe molimo mosanto akamba biso naza na ta mingi pinta vraiment te mais o Nzambe akoloba na biso ndenge ya komema biso nde to komema selon molimo mosanto Yawe Nzambe na pesi yo lokumu po toza malamu yo no monisi biso mokolo siko to mona te uta to botama oza Nzambe malamu na bolingo no toza na bomoi grâce ngolu na yo toza via bonne santé Nzambe malamu papa na tiki moma o na maboko na yo kolo mobateli malamu yeba na kobatela bana na yo bakolanda ba video oyo pesa bango mayele ya kososola oyo pesi comme message oyo toza kolobelaki po kota lola ya des critères Seigneur ya remplir po to kota lola Seigneur za pona intérêt ya corps ya peuple na yo Nzambe sunga bana na yo batela bango salaki basosola molimo na yo akamba bino molimo na Nzambe akamba bino asosolisa bango apesa bango litoi oyo ya lola o bakoko comprendre penser na yo Nzambe na bon moi batela biso bomba biso na makila na obayi bako aimer bayi bako partager Nzambe zala na bango na kombo na o Yesu Masiya o to sambelite o to lobite molimo mo santo salisa biso molimo nyonso ya Nzambe tezo pesa Nzambe lokumu tezala mosika na kombo na Yesu Masiya to bonde bon tobi amen. De Genèse Apocalypse, il n'y en a pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Oyaza le créateur de toutes les choses mokonza l'univers. Yoshua Mashiach Yahweh. Oyaza kana présence kana pasité. Nzambe oyo ndimela. Po yokota lola folinga Nzambe. Po yokota lola folinga Nzambe nokoleka nyonso. Fokota lola fo misala mwana. Foto sa po bato musu bazana komikitsa te. Avina bango basi face à répéter. Donc ye tongo tala yo mo bi je suis de caractère. Donc nga na mikiti atuka nga penda non. Nga non. Waso bandi ba français ti ba non. Donc abandi ko na biso ngambo. Ozo mona. Po kota lola zana pusa na poto beta basolo lola. Po muta kota lola foto sa Nzambe. Po muta kota lola fo linga Nzambe koleka nyonso na mokilo koleka bana no koleka mobali na yo fo kota lola. Yango moni que yo développer amour avec ton mari, mo développer amour avec Nzambe te. Yango tongo Nzamba azoloba o koma komona maloba Nzambe lokole lokote. Nzamba opekisa o tikote ba mesh yo omona ka balobi. Mais yo ko papa lobi. Nde mobali na lula konde o tie ba mesh abi wow. Amona kitaba bi boite. Yo sko tosi papa ya mokili. En peso ni eloko. Ni lola. Ni sali. Oyo zoboya maloba na ye. Nde muta okorde o sali. Somona. Mama Rebeka ngai na lingna tika ba meshi papa lobi na ngai abala mwasa kitambala te abala mwasa ba meshi. Donc papa bala ba meshi. Ton papa lala kana mbeto. Mema na ba periki ya mpe na mbeto. To tshaka foulard. To olala moto polele. Tongo sokolaka. Mobali na yo. Asepelaka na yo te. Asepelaka na yo tongo lata ba meshi. Pas de problème. Mais bonde la Nzambe. Sambela Nzambe. Nzamba sima motema na ipe to sa Nzambe ta ezate. Parce que ngonge tikali moke. Oyo toza nango na sena moi o esquisse. Ozo comprendre. Ta ezate. Koto sa mobali eza malamu. Pour Nzambe moi ozo senga biso toza la soumise. Femme soyez soumise. Ndongo za soumission boy. Zala pe soumission pa Nzambe. Po papa tonga lobi fo la ta mesh. Yo la ti mesh. Papa lobi yondo zana fo chama yakana luketu. Yo chema yakana luketu. Papa ebi soki ya linga ba sous-vêtement parachute te. Fo la ta singa. Yo la ti singa. Po yo plaire ye. Mais lelo oyo Nzambe na yo azoloba. Yo zo yo katozo to sate. Yo ebi combien oyo banda osala to koma osala mpona mobali na yo. Mais Nzambe no pa oloba. Mais yo boko yoka. To ozo banga mobali na yo. Siko yo soki kuto ozangi libala pona Yesu Nzamba ozongisela yo. Po ba o ba perdre pona Nzambe ba perdre te. Somona. Mais soki ozangi lola pona mobali na yo, mobali na ozongisela o lola te. Ayaka ko kabolo na molimo mosanto ayaka ko kabolo na Nzambe te, sala attention.
abino bato bozo bakaka papa wana aza me ba chantage andeni aosalo ba chantage ya boye funde na lola nzambe asokipe na ye pongi kaka moko olala boye nzambe mo ndenge akotouble na ye nzambe moko olobela ye ngongo akoyoka donc ye moko akoloba mwasi na ngai pardon que la volonté de Dieu soit faite sala oyo nzambe na yo azotinda yo na boko telema na nzela ya nzambe ya lobi j'agirai qui s'imposera na boye nazala opposant ya nzambe bato nyonso babetaka gazon na nzambe oyo baloba mo ndenge na nzambe baza bato oyo baza na molimo ya satan po satana alingaka kotelemela nyonso nzambe alingaka aloba ya yaka mpona kosimpose siko nzambe atunaka ye ki nani akosimpose ye azoya lokola ye moto akosimpose bomona basuka na ye eza lufelu mpo ayaka kotelemela mokeli na ye mutu nyonso atelemelaka nzambe mpe molimo mosantu suka na ye sor na eza mabe soko omoni mobali no atelemela maloba nzambe sambela mpo na ye sungai na lusambo abongola motema ya solo bokomprendre mpo na bino yango wana ubi otosi mobali na yo ozangi sali ubi boke bino mbali na moto mpo nga nayebi mwana na nzambe fo ase soumettre na volonté ya nzambe nzambe oyo alobi yango biso tokotosa tokosala mais oyo nzambe alobi te tokotosa te tokosala te parce que ça vient des diables ezowute pas satan mais okozwa mpe message opesi papa mpe bandima facilement te ozomona mais yo osambela ozwa mwasi bondela nzambe akoconvaincre motema na ye convaincre motema ne mpe kangaka bafoulard bien nde nabetela ye bino bafoulard ezalaka ebele moni ndeti nga oyo nakangaki wana tout à l'heure eke mibale mpo eza ya mikie eza baoyo ya mikie oyo ozomona eza baoyo oyo bomona eza kaka moko nasali modele eza moko seke ya monene mpe mosuni me baoyo nazwaka ndeti mibale oyo moko sikoyo etikali kaka ya kokanga boye ndenge ezalaka baoyo bato totyaka boye wana sikoyo oyo nabeteli yango modele oyo nasaleli bino ne awa omoni futi osala mpe midele osali mwa boye okomosocreye mwa flair awa bien te zomona mokomoso okangi tirete moso okangi cordelete nde nakanga ya noir wana bato basepelanga bakasaka chapeau eza chapeau te eza foulard mais eza mosuni ya monene nakanga yango vani apres na uti nango awa nakangi livani awa na roule yango boye nde esala nga eloko wana boye soki bokasaka chapeau eza chapeau te tambala lokola nakanga mpe suki yango bomonaki foulard nango eza différent mpona kofindika te parce que naza moto nayebi mpe mwa kocreye eza bato soki bakanga bafoulard koleka ngai oyo balakisaka bato soki olingo apprendre kokanga bafoulard tala ta nde bato balakisaka bato na bafacebook tu vas apprendre kanga foulard kofindikaka te yango wana azobaye mpe suki na yo moko ozwaka soin nango parce que bando ozalaka na foulard te fo tika mpe motu ezwa polele ezala bien bobongisa suki nzambe akosunga bino nzambe ayebisanga wili ya ai ekolisaka suki ozoyoka nyonso ayebisaka nga nayebisaka bino botyaka wili ya ai ekolisaka suki awa liboso otyaka ai wili ya ai omixe ai ata mai ya ai wana ozotya ata awa bi otyango na huile d'olive ozotya ekobota basuki mpo ezala basi mosusu baawa liboso na bango nde biso suki ezalaka tikutu awa ti awa omwana na fulara suki ebimi bango bazala na suki te mwana suki epusana tyaka wili ya ai yango moni nalakisaka bino suki ekola zomona mpo kota lola folinga nzambe koleka nyonso mpo misala mpe mwana parceke bokonzi na ezali ya bato oyo baza lokola bana mike soki oza lokola mwana moke te mwa okota lolo eza te fo kolongola caractère oyo ozala na ya makasi wana fo mibuka oyoka nzambe soki omoni ke olinga reproche te moto être humain asala reproche te mpo oyo oza okoli okoma motu okoma servante bakosala reproche te okoma mona yo oyebi nyonso tangaka bible osala reproche bible egangelaka motu bible omonaka egangelaka motu ekebisaka motu epiaka motu mayele esalisaka motu mpo motu alonga na bible lokola yo olingaka reproche te esambelaka mingi tangaka bible mingi
nzamba na osalo ba reproche na Bible ozomona me biso oyo nga na nzamba alobela nga na minoko ya bato pa kogangela nga pa kopekisa nga pa kolakisa nga mabe na nga na minoko ya bato ça me gêne pas Guy Rebecca ça me gêne pas pour na di domaine naza moto na se fasa na mikitisa na lingana nga orgueil te pour na moni bato ebele kokoya cause ya orgueil ya cause ya mbongo ya cause ya célébrité donc nga bagangela na bango ngoko oloba na pe likambo eza mabe na comprendre na bien nzambe limbisa so eza na senga nzambe pardon soki moto amoni ke na sali mabe na blessé na osengi pardon eza te na bebisi motema moninga na kesenga pardon pa nzambe nga na se nzambe mabe ba hypocrite bato kozanga komikitisa barasi de banani barasi ya banani oyo bia bato nzamba ndolo bokota te bino pe bato bakota banani bato bazaki nani oyo na mibeko ya Moïse ba pharisien ozomona bakota te bali pe bato bakota te ozaka motema mabe yango linga reproche te pokota lola fosa ko muto aza humble pour nzamba mikitisa toza comme lui donc futo mikitoza la bato komikitisa pokota lola faut s'effacer ye moko s'effacer malgré ba gloire na union sona ba kembo na s'effacer oh servante n'est pas la bominga abi mama Rebecca siko Pilato penza ba memi Jésus ko panazo kanisa ke Yesu asa miracle so ba tu na Yesu aza posa Yesu asa miracle a poser sur ma question ça temi kambo atale a poser ma question ta Yesu atale kambo abi c'est bon le rola ya babole ke comme tu ça bien tu ba tourner ba lo bana sa eloko ya temi kambo ba c'est bon le rola ba bekani abomenga itonga wala abomenga na panzi ozomona eza te tanyos yo telemelaka nzambe oyokaka te soki osali repentance sincère oyepa na nga to mosu na moma wana na bato nazokamba place wana oyo daya nazwaki bango en charge nalandela bango ndeti nasunga bango na prière to nalakisa bango me yo po benginga etombeki nga mama Rebecca misu naza chargé me nazala nga moko te naza na bandeko na nga mosusu basala même mosala oyo biso tozosala napesi yo numéro na ye benga ye asunga na likambo oyebisi oye na part na nga mama Rebecca aosengo mbongo na yo te aza na posa eloko na yo te aza na posa yobika omona nzambe pasalela yo me ntongo yo okepa moto koloba te nga mpe na mosala ya nzambe mpe nzambe alobela nga basala bongo te oso vanda nia misala mwana s'effacer yokana onza soki olobi nzamba nga na mosala nzambe nzambe alobelanga luka délivrance yo moko nzambe déjà alobela ko ça veut dire nzamba ko guider yo yo déjà kutu nzamba alobela mais tu cherches quoi ozo luka lisusu nini ya lobi mon peuple faute de connaissance to nzamba alobela ko déjà nzamba alakisaka o soki ozomona makambo esimba te ça veut dire mata na dimension ya losambo bondela lisusu gene lisusu kota na profondeur lokola déjà oza na écoute na ye alobelako alobela olakisa chemin mais tant que oyepa mama Rebecca oza servante de Dieu oyepa mama Rebecca tala likambo etungisa nga koloba te ke mama Rebecca likambo etungisa nga mpe na mosala nzambe nzambe alobela nga non bongo te ngai nasali bongo te ngai na mikitisi nga na vandi me mokolo servante na ye tovandaka biso mbani na obetela ye ta nde nzambe anda obimela nga ta nzambe nde anda oyela nga tala avanda ye moko alobi navanda na bapaster minene me Rebecca olakisi nga mpe nzambe na ndenge mosusu osoma po ayoki nga na lobi ovandi nani omikitisi meme ata bato ya mokili basala yango akima asali yango na mwasi ne Liza amisali pauvre baliza bamoni oko baba riche papa akima amoni oko papa Liza amoni aza riche me mokolo papa akima ayebaka ke papa Liza ayebaka ke akima aza mwana prince papa akima azwi palpite na Liza okomprendre te Liza akoti boye akuta mama na akima to baye babi toye koluka prince aza prince oui aza prince aye bavandisi ye pa avandi akiti gum
Mama telema boy papa ki malingiti papa Liza lingiti avant c'est susuki vana na ki Liza zo comprendre makambo ele kananda kuna bango te Liza zo comprendre l'autre njoka papa na Liza déjà comprendre que akimo biso to komisa boya wa sala na McDo azala ka prince yo za mwana na nzambe alobela kayo ko ba na prière ko tande na profondeur appelle la profondeur. Mais tant que yo moni ke ngai mona ko kite na osinga intervention à Sœur Rebecca ou bien intervention à Maman Paola, to intervention à Sœur Dorcas, to intervention à muninga moko ko lobate ke ngai nde nazali boye nga na sambela nzambe na nga pe nzamba lobela nga pa etizanga puissant te obebisi wana même nzamba mona oke mwana nanga na lobela ke na mekitisi mais croire na grâce na tina mwana nga tala ndinga mekitisi nzambe kuta ko ko salele au-delà kutu makasi bato balakisa biso makambo o ya nzambe to mususu bazali bomoni bango na ote me bakoya me biso bato to mikitisa ki nzambe abimisi biso na liboso pona nini amoni pe loko eza kati na biso ozomona abimisi ona mbala moko me lobi te to leki ba o bavandi na bandako elobi te to leki o bazo salela nzambe bazana na kobombama non ngai peso nzambe tindi nga pa mosani intel nde naza wana quelque soit ta na lekaka na misu na bino bomona kanga eze eloko te nzambe eza nango eloko te mais to na okende pa na ye na vanda bi nzambe atindenga pa na yo donc seke nzambe alinga zo eloko mo yazala na akotisa na kati na nga mais déjà tiango pa mwana na ye ozomona eza na solution mosusu ya bato eza na maboko ya bato mosusu nayebi te so bocomprendre solution lobiko ya bato mosusu eza na maboko ya nzambe mais nzambe adepose yango na bato na ye na bana na ye parce que na kati ya mokili oyo toza eza na bato bazopresente nzambe na biso bazali awa molimo mosantu ozomona aza nzambe malaka na mokili oyo mais eza na bato oyo molimo mosantu aza kati na bango azoloba boye azoutilize bango puissamment mais eza mosusu na mwana na nzambe mosusu molimo azoloba na ye nanu te nzambe akokende tindika ye na moto oyo alobelaka ye basangisi bango mpo na kovanda wana basala eloko oyo ezali ya malamu excuse ozomona linga nzambe na yo mpo kota lola koleka nyonso linga nzambe koleka nyonso na mokili oyo nde okobandone via masumu parce que mpona bolingo na nzambe na vi na yo okobandone via moyibi lokola Sœur Rebecca mpona olingi nzambe na yo koleka okobandone kindumba mpo olingi nzambe na yo yango balobaka balata moso azalaki ndumba mayo kaka omoni fu kolinga nzambe koleka nyonso zala na bolingo ya nzambe na yo koleka nyonso na mokili oyo mutu akabolo na nzambe te mutu alongola yo nzambe te mutu apekisa yo nzambe te mutu asaliso biloko abominable te soki nini balobaka okoma peuple moko rebelle bana Israël Balaam na Balak bayokani balakela bango mabe basala mabe pona bango bino moko bomoni balobi nini peuple oyo aza beni na nzambe nani akolakele mabe mais bomema peuple oyo na lisumu ozomona ntango bakosumuka nde nzambe na bango koma alingaka peshe ta kotika bango ntango akotika bango nde biso bokosani bobunda na bango bokolonga bango mais take baza boye bakolonga kaka nayebi bozo comprendre j'espère bozo comprendre pe futo kata vidéo j'espère bozo comprendre talaki tout droit atengami bozo comprendre ozomona bondima ya bino Sœur Rebecca mosala osala azaka ye moko aza maman mère des enfants donc ça peut arriver je fais plein de vidéos bayoki makele balamuki je n'ai pas de choix mais faut kata vidéo c'est ça yo momona réseau lesquels la tengami Sœur Rebecca tengami ozomona tolinga nzambe koleka nanu nyonso soki tolingi nzambe koleka nyonso nde kosunga biso na vie zongisa nzambe na esika azalaki ozalaka na bolingo ya nzambe makasi zongela bolingo ya nzambe na yo ozalaka kosambela mingi zongela kosambela mingi ozalaka kolinga nzambe na yo koleka bana zongisa nzambe na place na ye ozomona omona mutu mususu aloba sokutu bana temena miboma na nga nde bangana banda oloba sokutu bana bosuku bana ona otika bon pa nani soki
na moto azalaki to nini oyo nazalaki na place otika bango to mama na nga azalaki me na mibomi na nga donc olingi ozobika ozovivre mpona bana no baya mike me mpona nzambe te aokorde yo souffle de vie mpona nzambe te azosala yo bolamu me ozobika mpona bana na yo eza na mabe moto azopesa yo souffle de vie oza na kilo na miso na ye azorenouveler pema na ye na bomoi na yo mpe nzambe wana azosunga yo ndenge nzambe azosunga yo et ce n'est pas en vain que Dieu azosala yo bolamu eza bato ebele bazokufa me nzambe azolamusa yo a bonne santé a bonne forme ozomona eza te ke bapasi ate eleki biso to miboma ata baproblème elekeli biso to miboma oyo apesi biso pema na bomoi lokola alongoli biso na bomoi te tokomi longola te mpo akotuna mikolo no ekoki te oyo kosala nini okoloba nini oyo na mibomi mpona boyeboye désobéissance place no na moto osomona nzambe oyo linga nzambe na okoleka nyonso nzambe azopekisa biso bameshe nzambe apekisi biso nini alobi to te ya repentance se repentir sincèrement luka nzambe na bosolo kabwana na biloko wana na physique na spirituel na beteli bino bomoni bino moko ndenge baye kosenga nga babiloko na bango bameshi na bango babiloko na bango nyonso wana nakangi bisaka nango nazongiseli bango biloko na bango ozomona nazongiseli bango biloko na bango na ndoto donc bapesa nga bokonzi na molili so bapesa nga mpe baclient so mpe bapesa nga nde bameshe oyo na molili donc nga nakasa naotia bato physique nzoka naotia bato spirituellement biloko wana bato bazochange ozomona yango moni bango moko baye kosenga ngai balobi pesa biso zongisela biso biloko na biso nazwi bandeko na nga nazongiseli bango biloko na bango eza ya biso te yango nalobi tokozongisela bango biloko na bango nyonso tokozongisela bango biloko na bango nyonso fo ezongela bango ozomona zala mayele zala vraiment mayele excuse-moi zala mayele na bonzambe oyo ozomona zala mayele na nzambe oyo mokili tozovanda eza très glissant soki yo olingi osambela nzambe olobi se Rebeka moni place nga nasambela na nde nakomi na nga boye na bafoulard na nga boye mama nazobima salite naobima différa bandeko toza salite te mpo anika ton tolongoli makiai tolongoli meshi yo komi salite propriété na ezalaki kaka na elongi na motu nazoyeba te mpo nga nde nasokoli boye mai olati foulard na yo boye kangi kitambala na ozwi robe na yo propre olati sandali no bien olati nete oza mwa saki no moko bien ozotambola na yo na mo montre no otala ngonga oya bizarre te mama mpo mokili totala yango na air montre mpe eza lokwa mpe telefone otala mpe montre no air nini tokomi 12h 13h mpo oyeba ngonga oyeba ndenge ozotambola balobi te so otie montre okoti na enfer wana nayebi te bato bazwaki mpe estce bato mosusu bazwaki mpe message ke montre moto olata ngo akota enfer wana yebi te nga nalobi kaka parce que totalaka ngonga na air lokola batelefone mpe tozosalela eza lokwa bamoyen oyo toza koutilize mpona kopase message mais eza te kokotela biso enfer mpona yango no biso toutilize yango na ndenge ya malamu montre mpo koutilize yango na ndenge ya malamu nzambe lokola aza nzambe alobi tolongola biloko ya bamatoyi wana oyo minene wana tolata nga kuta ya mike wana natiki na nga kaka oyo ya mikeleke te wana bandeko na biso bokopa na longwe na nga kaka parce que ya oyo nga nzambe alakisa nga babilo ya matoyi tolataka wana ya minene wana esala nga lokola emfutengo esanga duko ezoswa ngai lokola eloko me nga nayebi eza eloko ya litoyi bozomona nde na yango nayi kokolongola yango na nzoto na ngai ozomona naye kolongola yango na nzoto na ngai nde naye kolongola yango na nzoto na ngai moni nayebi te me totiki na biso kaka nyonso malembe mpe nyonso esili nango tomekaka mpe na ebandi tozongela mpo tomoni ke elongi mpe komi nga mpe ya boye vraiment soki nazongelaka me esimbi kaka te tosundoli kaka ozomona pardon koloba te ke na mitiki babiloko wana ke naza mabe non eza na bato mosusu na ebandeli ezala bongo parce que ochange ozomona mais petit à petit okohabitue ndenge biso mpe tomesani kaka ozomona tosa nzambe na yo bato mosusu bakorate lola a cause ya kozanga koyoka bato mosusu bakorate lola a cause ya baplace batelemi eli aza na désert akimi Jezabel nzambe azotuna awa ozosala nini eza baplace mosusu nzambe azomonela wana te
osomona fo bondela nzambe fo sambela mingi fo luka molimo mosantu bozala na écoute za na souci so molimo olobeli otaolakisa elo te nga nde na boye ata mpo na bemission te so naolota te naozwa vision te molimo aoloba na nga eloko te ni na motema ni na matoi aolobeli oyo te bandeko ye moko tayebanga susi kutu na ozala nango koleka na ndenge naza na eloko te ozomona nde nani eloko te boye susi nango kutu eza mokie ke koleka o nga soki naoyoka te naomona te na nguye ezokitela ngai te so na prière naosentir onction te sini moko te naka nanga mal à l'aise ou bien nabebisi eloko moko ou bien nasa eloko moko asepeli te ou bien asaka wana nabunda ntongo akokomprendre ke naobunda naza na posa ke asala nga sini nayoka ye omona bamoko amimonisi nzambe bamesanaka na ye te lokolo oyokaka ifo oyokaki te azala na ntango omona azwi silence na silence wana aza mposo oluka ye atala mpe soki okomprendre ke naza te absence na nga mais azali nayebi te so bokomprendre mpo nde bozalaka na ye ndenge nazalaka na ye siko omona moma moko azwi calme na calme na ye wana siko nga na bandi koluka ye omoni nde na bana na bino Dieu mpe asalaka mpe ja cache fuke olukaka ye mpo akolinga olukaka ye oza mwana na ye esalaka ebie ntongo oyo olukaka ye nde omonake na bandi komitungisama koluka kosambela koluka mpe kokota na profondeur koluka mpe nayeba mpe asa wana toza oyoka senga sini ngai eyo je suis là donc nde na comprendre nazwi kimia nde mitungisi nyonso esili nayebi ke toza bien apréféré nde azala nde kimia mais nakofanda te boye molimo na nzambe atiki nga nayeba te nga rebeka na koyeba mpo nayebi ndenge nazalaka na ye nayebi basini oyo nazalaka nango soki ezosalama te nazomona ye te nazoyoka ye te nazolota te nazomona te na vision nazomona te na physique namona kilo te naotuna oloba te mabe koti funa luka pena papa nakoyisami esika nini nasali nini lisusu osomona nabebisi wapi nakoti na repentance nabandi koluke na repentance naoloba repentance eza ya biso bana na nzambe ozomona eza vi na biso mpo mosusu osali likambo mosusu omoni likambo mosusu opense nzambe asepe na pense na yo te ozomona to mosusu makanisi okanisa ye nde mosusu faso osali likambo nzambe alingi te nzambe mpe alingaka te nde topesaka bato bapromese torealize te alingaka te ozomona nzambe toza na ye aza nzambe moko nde balobi aza nzambe aza bolingo mingi aza Dieu d'amour bolingo neza makasi mais pa bana na ye amonaka soki pa na biso azolakisa soki alingi biso mingi namona lokola nzambe amonaka kwa tokobeba mais yango monaka molimo amemaka biso façon mo un peu aussi dire mpo nani mpo esunga biso tobeba te mwana oyo bagataka mingi yango balobaka bana wana babeba bayaka mutu makasi bakomaka bafiere bakomaka balolendo mais nzambe alingaka te tozala lolendo eza ya ye jalousie ezali ya ye mais alingi te biso tozala jaloux parce que notre Dieu il est Dieu jaloux alingaka te togumbamela banzambe mosusu mpo baza baidole yango nomonaki akata dago mutu mpo alakisa bato ke baza biloko te mais nyonso wana eza ya ye gloire bakembo nyonso eza li ya ye biso tokosala eloko moko te mpo gloire ezongela biso te futi ozongisaka lokumu epai na nzambe yango mona témoignage na ndalo basoni na nga lokumu na nzambe nzambe azwa lokumu azwa kembo mpona nini mpo ye nde moto achange vi na nga ye nde arestaure bomoi na ngai yo koki te komesure mobali na yo na nzambe non bakokisaka nzambe na mobali te bolingo ya nzambe na bolingo ya mutu na mokili ekokani te bolingo ya nzambe na mwana na ye alakisi biso yango eza bolingo mo munene ateki Egypte ateki akusha ateki saba mpo alongolo na souffrance oyo oza nango siko yo ozokompare ye na papa na mobali no ndenge nini bakomi ndenge nini bible elobi il est Dieu incomparable pourquoi yo ozobake ngai nzambe alingilingi eloko te me mobali na nga aboyi siko yo okomi okompare bango na ndenge nini boni okomi olukela mobali na yo baproblème epa nzambe ozomona sambela nzambe bondela nzambe nzambe osimba motema mobali na yo amen bamama nyonso bapapa baboyi ke bachange bokontinue prière bobondela oyo asimbaka mitema asondaka leker eza nzambe akosonde kere ya mibali na bino ozomona baoyo baboyi nzambe volonté na ye ekosalama mokano ne ekosalama namoni video oyo ekota bamakelele ebele toza bana na nzambe nayebi ke bozo comprendre tika nzambe ya lola
apambola bino na bondeli na kombo na Yesu Masiya botika na bondela na miso ofungwama po miso kanga toyebi ke toboya distraction mais na bondela miso ofungwama po moi ate na okanga bwe muta ekwelanga na nzoto kote na video bia abimise mutu awanga na yebite na clôturer prière papa na pesi yo merci oza nzambe obongwani te lokumu ezonga epai na yo papa malamu natiki libota na yo na maboko na yo simba mibala bandeko na biso oyo papa balingi batosa maloba na yo oyo lobi totika bameshe totika biloko wana totambwa na kubanga yo totosa yo po tokota lola obéissance mieux que les sacrifices bato baza obéissant nde bakomona bolamu na yo nzambe na bavi na bango sunga bandeko na biso papa salisa bango sala bango bolamu sala bango grâce Seigneur salisa bango batosa yo batika mabe batika kotonga batika lokuta batika muyibi batika kofinga batika koyina batika jalousie batika nyonso wana ya mbindo ezopesa o lokumu te papa yokela biso mawa molimo mosantu sunga bandeko na ngai balonga masumu parce que yondo longa péché soki oza kati na bango po kolongisa bango péché salisa bango nzambe simba mibali ya bandeko na biso papa basi balingi batika batosa yo mais mibali na ya bango nanu bazokoka changement oyo te mais yo nzambe yondo epezaka yondo simbaka mitema yondo konsolaka donc yonde papa otushaka mitema ateza makasi ndenge nini yondo lembisaka pe yondo komisaka motema makasi nzambe kimi ezana na mabala bandeko na biso sunga mibali na bango basosolake yondo zoloba na basi na bango po tolingi bango pe babunga nzela te sala bango grâce ba comprendre babilo musu bazolata na nzoto ezopesa nzambe lokumu te donc sala bango ba comprendre sala mibali basosola vérité na kombo na Yesu Masiya longola bango kitenda noir longola bango mvutumo satana za kotia motema makasi diable azokende kotia kati na bango longola na kombo na Yesu Masiya tobondeli bongo tobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus à toi Saint-Esprit le Paraclet oyo azosala mosala na bavi na bino bosali confiance akolonga bitumba oyo etelemeli bino ye monde akolonga yango amen nzambe apambola bino bye.